Bonjour mes chers amis et bienvenue encore sur la RDC Simple Tech. RDC Technologie ya sika. Bon, ça fait longtemps que solo la quitté ma ya technologie, hein. Tout le monde a quitté parce que bah, occupation est belé. Donc, moi un peu, hein. Bon, tu décidé quand même que tu zonga la quand même ma solo. Bon, c'est que la fois passée, na prometa kibino que tukoya ko créer ce que moi site, hein, na par rapport ya ba nini bamagambo oyo toyokolaki lokola bani ba html ba css bamagambo ya bongo ba html na css wana eza na anglais sikoyo lelo nazongeli ke tosala mwa video nakanisi ekozala vraiment molai te tosala yango ezala mbangu ke tocreye nanu site oyo ebongo toleka na bamakambo mosusu important parce que tozala makambo important ebele ya koyekola. Bon, sans plus tarder, tokokota nanu na muzindu, toyoka nanu, hein, toyeba nanu comment ça va marcher awa. To créer nanu site oyo tokobandana na hein, design, dessin, hein, dessiner yango, hein, biloko moko ya bongo, koyeba ndeni ya kotia ba couleur, hein, kosala bamakambo to donc je vous promets que ceux qui na suite ya vidéo oyo hein, ceux qui tosisi vidéo oyo bien na suite ya vidéo oyo bokozala déjà en mesure ya kocréer mwa site web hein, koyeba ndeni ya koprograme mwa site web ya moke boye et puis kozala pe na expérience na makambo oyo etali html ou bien en anglais html na css. All right, let's get started. Ok, sans plus tarder, ceux qui n'ont s'abonner et aux Amontuasika, s'il vous plaît, aimez la vidéo et partagez avec les autres. Bon, ce que tu awa, tu ce qu'on a ordinateur, hein. Bon, oyo site oyo avant to bandana nous, ezaki site oyo tozo créer awa. Donc, ça ne vous oblige pas aux na ordinateur portable ya yomoko. Oyo kosala yango ata na cybercafé, donc ata na cybercafé kopartage ordinateur ya cybercafé, donc c'est un peu très facile hein? Eza nanu mwa ya débit hein? Badébutant koyeba yango hein? Sikoyo oyo tokosala ke naza na ordinateur nanga awa awa soki na fini ya boye nako créer dossier mosusu new ordinateur nanga eza na anglais bon ce n'est pas la peine to créer ce que toloba site web ou bien HTML site ce qui n'a fini boyer ça va bon awa naza déjà na VS Code ou bien VS Code eza wana ba so na fini awa nako fongola na VS Code na qu'est-ce que awa na option awa open with VS Code bien ouvrir avec code ce qu'on a fini à boyer et qu'on fongola directement ce que awa fongoli awa chaka kaboye accepter trust the authors of this authors of all files in this parent folder. Just say yes finaga ka yes ou bien ok awa sikoyo bon plan awa eza ndenge nini ezaki tofongoli folder awa eza empty ou bien dossier eza empty sikoyo eloko tolingi tosala awa tolingi tocréer nanu badossier eloko ya liboso tolingi tocréer nanu html tomonaki ndenge nini tokocréer html document sikoyo tokocréer awa file tolobi yango index dot bien point html sikoyo wana eza awa tolingi mpe tozala mpe na css tellement ke soki otali site na biso oyo tokozala besoin na bamédia tokozala besoin na baimage oyo babiloko moko ya bongo epuis na javascript sikoyo tokosala boye awa tocréer index mais sikoyo il faut tocréer mpe nini mosusu awa tokocréer mpe dossier mosusu awa tobengi yango asset boye sikoyo na kati ya asset awa tokocréer mpe dossier mosusu moni awa toza na deux
toza na créer file awa na dossier ou bien folder. Il faut créer nde dossier okoti na kati awa créer dossier tobengi yango css. Tokocréer mpe dossier mosusu ozongi mpe likolo wana na niveau awa créer mpe js ou bien javascript mpona mokuse. nanu tomoni javascript te après oyo tokocréer javascript tokozwa mwa cours ya javascript na français na lingala lingala ya bayaya kaka ke motu tu azala na mwa idée quand même. ok awa sikoyo tokosala ndeni tokosala boye html5 soki obeti kaka boye html directement ekopesa yo oyo tokofina awa html directement ekopesa sikoyo biso awa template oyo sikoyo ou bien bon template eza nde tobengaka yango bongo template ou bien squelette ya html awa sikoyo okotia sikoyo kombo ya site na biso tolobi toloba kaka napesaka kombo ya site na nga eza boye tia kombo na yo kombo ya site na yo sms software 243 ce qui veut dire Shabani Muswamba software 243 oyo eza code ya mboka na nga awa sikoyo yo kuna soki oza na français kuna na okotia fr sorry fr mpona français désolé sikoyo babiloko mosusu na motu awa na head okotia babiloko mosusu tokotia babiloko lokola tokoloba link tolobi link css soki olobi link css soki ofini boye ekozwa sikoyo ekolakisa sikoyo place nini okozwa toloba nde nini css bon toza na file oyo te toza na file oyo afali tocréer d'abord file oyo tokozwa yango boye kopie kaka soki oza na window okotia boye okotia contrôle plus contrôle c'est-à-dire na abréviation kuna bakomi ctrl plus c wana okopia okei awa ozongi boye tocréer siko file wana awa style.css awa toza na eloko moko awa te tokotia style kobanga nanu te tokotia style bon nalingi nalakisa nanu ndenge nini ya kozwa sikoyo style wana awa apartir ya awa sikoyo kozala boye soki otie point bien dot epuis otie sikoyo trait okomona elakisi yo place nini ekopesa yo ba dossier tu eza na kati ya eza na kati ya dossier ya monene ou bien tolobi direction oyo tolobi yango ndeni na français na français lisusu bon ekolakisa yo badossier tu eza na kati ya nini ya folder na yo oyo soki ofini awa okomona ekolakisa yo mpe lisusu badossier mosusu eza na kati ya assets sikoyo nalingi nazwa css bien css epuis nalingi nazwa file oyo nakokanga awa nazwi sikoyo file oyo awa sikoyo soki natie boye sava wana okosi oconnecte déjà file oyo eza lokola ke biloko to okokoma awa na kati ya na css eza lokola ozokomela yango likolo awa sikoyo na kati awa toza na eloko te soki tolingi mpe toconnecte javascript awa na kati awa toza na eloko te mais tokocréer mpe file awa tokocréer mpe file mosusu awa tolobi index .js bon nanu tomoni oyo te kobanga te on va voir ça prochainement tokoyeba makambo ya javascript mais nazolakisa yo kaka exemple ndenge nini tokoconnecte bafile nyonso oyo na site na biso awa sikoyo na kati awa na kati ya batag awa body tag tomoniaki makambo ya body tag déjà
soko olingi oconnecte sikoyo javascript, we don't want this, tolingi oyo te. Sikoyo tokosala boye, tokokende mpe lisusu na index kaka ndenge moko tokendaki na css wana index, toke mpe na js na dossier oyo, puis tozwi file na biso eza index, file na biso eza index awa. Sikoyo wana ça va. Sikoyo c'est-à-dire que javascript tokotia yango awa. Javascript soko otie boye na mutu awa, ça va marcher toujours, mais site na biso ekozala très ekozwa temps ebele mpona kolancer, donc tolingi ezala bongo te, parce que javascript ça prend trop de temps ya kolancer. Sikoyo toza deja na nini boye oyo tolingi tosala awa, deja na basection tokocreye. Bon, nalingi napesa yo nani bacommentaire basection nini tokocreye awa, ça va vous aider ke oyeba ndenge nini tokosala yango. Tokozala na header ou bien mutu en tête, tokozala na header, tokozala mpe na about section, about section ou bien à propos. Koyokola anglais, koyeba baterme ya anglais eza très essentiel, très important. Yekola anglais ata mwa moke koyekola te kaka koloba. Bon, ya kosalela kaka surtout na informatique, nayebisaki yo avant que anglais eza lokola koyekola anglais eza lokola koyekola nini, eza lokola koyekola kotanga mpona mikolo, surtout soki oza na IT. Donc yekola anglais eza lokola ozoyekola kotanga, parce que soki oyekola kotanga te, soki oyebi kotanga te okosala eloko te. Donc anglais eza nde bongo surtout na monde informatique. Sikoyo na section oyo tokozala na section d'abord, toza na about, totala nani oyo basection toza nango. Bon, awa tokozala na tokotia hero section, nalingi nalakisa yo hero section soki tokei awa oyo nazoloba eza boye, toza na en tête oyo nde header en tête. Sikoyo toza na hero section, yango nde oyo hero section. Sikoyo yango nde awa totie awa hero section. Tokozala mpe na about bien à propos de yango oyo, puis tokozala na contact ou bien service. Tokozala na service, totia service, service section. Ok, sikoyo yango tu eza awa, service section. Et puis tokozala na contact us yango oyo. Ok, sikoyo basection yango oyo tokokende sikoyo tocreye basection tu oyo mbangu parce que tosi toyebi déjà koma HTML, koma baélément ya différents éléments ya HTML ezosala, koma manipuler ça. Alors tokende tosala yango. Bon, avant tobanda nalingi nalakisa yo ke eza na eloko mosusu, dossier mosusu ifo tocreye awa na kati awa, so tozongi awa parce que toza besoin na baimage. Sikoyo nalingi nalakisa mpe place nini okotia baimage. Sikoyo okei na kati awa na asset, okotia mpe baimage wana asset, tie baimage. Bon, okotia yango awa, awa eza kaka oyo nazolakisa yo tu oyo kocreye badossier, koorganize yango bongo, eza kaka moyen ya ocomprendre comment organiser badossier na yo, bafile na yo, structurer application na yo bien suite na yo, kostructurer yango. Sikoyo na ka oyo awa totie baimage awa. Sikoyo baimage na biso tokosalela tokotia yango na kati awa. Soki olingi te okotia yango awa, okolongola oyo otia yango awa, okotia yango boye, ekozala boye, mais ça sera toujours mieux. Bon, ntango okobanda kocreye sikoyo baapplication minene, ocomprendre ke
il faut organiser nde bafile badossier na yo ezala oyeba ndenge nini ya koaccéder yango très facilement. Awa soki nazongisi oyo awa nakozongisa yango na A7 eza awa sikoyo awa eloko moko eza na kati te sikoyo nalingi nalakisa yo place nini okozwa baimage okokende na site web beti boye pixel image pixels image wana eza na français pixels image na anglais tobengi yango pixels image. Sikoyo okozwa wana te awa okozwa oyo eza orphelin okoya awa ozwi baimage orphelin baimage orphelin ya ndenge na ndenge baimage eza awa ebele ya orphelin sikoyo mosusu eza pe pixabay awa pe eza pe orphelin pixabay omoni awa beta boye okokoma awa sikoyo okokuta baimage ebele toloba lokola nalingi na télécharger oyo soki na fini image oyo boye eza awa donc vous n'êtes pas obligé ya korejoindre okorejoindre yango bien okorejoindre yango te ça va nakokanga oyo sikoyo so na fini boye donc c'est facile ke otélécharger image oyo problème eza ke baimage okotélécharger awa eza na bavirus te c'est ça aussi importance ya awa parce que eza baplateforme ya minene oyo eza na bavirus te donc baimage okotélécharger awa eza quand même moi bien ya kosalela. Bon ngai naza deja na baimage na ngai eza awa soki na fini ya boye eza na baimage na ngai eza awa na kosalela sikoyo nakotia kaka boye na kopie yango tu nake sikoyo na application na nga awa sikoyo nakotia yango na kati wana na peste yango na kati wana omoni yango tu ebimi awa baimage tu wana yango tu ebimi wana nakofongola yango pe directement à partir ya VS Code awa nafungoli yango donc c'est ça oyo nalingai nalakisa yo ndenge nini ya kosala. Merci. Sikoyo tocontinue sikoyo na développement ya application na biso. Ok, la première des choses tolingi tocréer nanu en tête nalakisa yo tolingi tobanda nanu na oyo en tête awa nde kopesa bamenu ya banavigation ya application na biso. Bon, la première des choses tokokende awa na mutu awa tocréer sikoyo nalingi nalakisa oke tofongola il faut fongola pe lisusu 3w school html bon soki ose rappele te awa nde toko baelema ebele awa tokosalela po epermettre yo ke oyeba yango baelema donc eza awa soki ose rappele te quand même okozonga awa ose rappele omoni awa lokola bapesi yo ba exemple ya kocréer ba site web okocréer pe mwa site web layout babiloko ya différents sections omoni lokola awa eza exemple header navigation bacontenu ya mopanzi balikolo opie makolo donc makambo tu wana eza awa sikoyo awa chez biso awa tozonga boye il faut tobeta nanu tocréer nanu élément oyo tobengi header tosala nanu header boye na type yango header sikoyo na kati ya header biloko tu oyo toza nango besoin ekozonga awa soki ozosalela deja VS Code okomona ekoede yo directement ekoede yo directement na intelligence artificielle kopesa yo directement banavigation oyo bon nalingi mpe nalakisa yo soki oza na VS Code omoni eloko awa na se awa na droite awa soki omoni awa sorry omoni awa donc okokende na extension soki otalaki video ya likolo ya liboso nalakisi yango koma toinstale ba extension ebele awa likolo okobeta boye obeti windsurf boye
moni oyo eza intelligence artificielle eza AI coding eza intelligence artificielle ekosalisa yo mpona kokode mbangu mbangu yango nde tozosalela awa soki installe yango soki eza nango boye soki nano installe te ekopesa yo install awa ou bien installe ofini kaka boye okoinstalle yango et puis ocréer compte eza ofele ocréer compte na yo après okomona ekobima awa na se awa boye donc ça va vous aider beaucoup okende mbangu mbangu au lieu ke olekisa temps ebele na type sorry ok sikoyo nazwi boye oyo nalingi sikoyo nasala ezaka nakotia yango na kati ya div ce qui veut dire division nakotia yango na kati ya div parce que tolingi topesa mwa style na kati ya div awa sikoyo omoni awa tokotia mwa logo na biso awa sikoyo eza bamenu tokoloba ngo menu awa sikoyo awa eza logo sikoyo omoni directement intelligence artificielle elakisi biso ke bon awa place tokozwa tellement que esi comprendre directement structure ya application na biso esuggere ke tokokende awa na assets et puis tokei na image bon eza na image te but ya biso eza image sikoyo na kati ya image nde balakisi sikoyo balakisi biso biloko tu baimage tu toza nango sikoyo toza na image oyo ebengi logo soki nakei boye na application na biso asset image kitia na se bosana oyo eza généré par VS Code ça n'a pas d'importance soki ozongi ya boye logo eza awa soki na fini boye na kofungola logo awa donc il faut ozala sur ke oza baimage tu okosalela eza na kati awa tia yango na kati awa mpo ecomplike yo te mekana no kolanda kaka ba step kaka ndenge nazolakisa oyo boye ça va vous aider d'abord pour la première mpona mbala oyo quand même ok sikoyo okosala contrôle plus s kosauvegarde yango bon application na biso nano ezokende te nano eza na en ligne te nalingi nalakisa oyo banzela ebele okoki kolancer application omoni awa soki ofini awa eloko oyo ofini boye awa ekopesa oyo banini bamenu oyo run and debug c'est-à-dire que active yango active application na soki ofini awa tomoni lokola ekolakisa yo web browser oza nango na kati ya navigateur oza nango na kati ya na ordinateur na yo okolancer na oyo directement moni application na biso wana eza déjà awa application eza déjà awa omoni sikoyo ekopesa nga version française mpona nini parce que soki ozongi na application awa omoni totiaki fr awa yango nde browser directement adetecte amoni ke eza français et puis apesi biso oyo to translate yango epa na yo ekopesa yo translate te mpona nini parce que oza déjà na français awa ekopesa nga sikoyo awa moni sikoyo logo na biso eza awa na menu na biso ya navigation eza awa ok mbangu soki tozongi awa bamenu ya navigation toza nango eza awa sikoyo nalingi nalakisa d'abord menu oyo toza na home about service and contact home ou bien page d'accueil about à propos service et contact awa sikoyo tokosala boye accueil à propos un contact wana ezalaki déjà sage ya intelligence artificielle sikoyo tokocreye awa tokocreye home section tokocreye na section oyo sorry tokocreye div tokosala boye div hero section boye ça va tocreye siko section oyo totia yango div
totie kaka div awa topesi yango image awa mpe tokosala texte tokotia mpe texte bienvenue sur le site bienvenue sur le site de Same Software. Donc awa eza h1 ou bien heading 1. Bon eloko oyo nalingi nalakisa yo avant même kutu tokende mbangu nalingi nalakisa yo d'abord ke awa esikoyo il faut tosala bastyle soki omoni site na biso awa site na biso oyo eza na bastyle te par rapport ya oyo eza na bastyle sikoyo il faut topesa bastyle badifferent style badifferent élément na kati ya site awa sikoyo oyo nalingi nalakisa yo ke awa sikoyo tokosala boye tokocreye classe créer classe otie kaka boye classe ekala puis ofungoli sikoyo bacote na kati awa tokotia container tokopesa yango classe ya container epuis tokopesa classe mosusu ya header container eza baclasse tellement que oyo eza beginner eza mpona badebutant je vais vous expliquer tout sikoyo classe ça marche comment soki tozongeli awa na html awa tokei na classes tokotraduire yango translate to choose language French, translate to French et permettre biso ok ça va classe attribute HTML est utilisé pour spécifier une classe pour un élément HTML. L'attribut des classes, cette classe attribut est souvent utilisée pour pointer vers un nom de classe dans une feuille de style. Le problème est que tokopesa classe eza lokola identité eza lokola mwa topesi yango mwa identité awa sikoyo baclasse yango nde tokosalela soki omoni awa bapesi yo exemple ke tokozwa baclasse lokola opesi classe lokola site moni awa na élément oyo bapesi yango classe topesi yango classe lokola site bon classe wana ekoyede biso toselectionne élément oyo lokola chez biso awa tolingi toselectionne élément oyo epuis topesi yango style sikoyo style sikoyo na classe na html classe okotia plusieurs classes donc eza na nombre défini te okotia baélément indéfini baclasse indéfini nombre indéfini sikoyo tolobi ke topesi yango classe ya container epuis topesi yango classe mosusu awa tobengi header container bon na mokuse eza ndenge nini soki otali awa bapesi yango classe ya site lokola awa sikoyo na css omoni sikoyo ndenge bazoselectionne sikoyo classe wana batie sikoyo classe epuis bapesi yango style napesa yo exemple lokola élément na biso awa soki na sauvegarde yango sauvegarde yango soki tozongeli awa omoni ke c'est comme ça ça donne sikoyo nalingi nalakisa yo nanu comment ça marche nakozwa sikoyo awa nakei sikoyo na style na biso nalingi na sélectionne sikoyo napesa sikoyo style na classe wana nakotia boye container epuis nafongoli na kati sikoyo container napesi yango max wide c'est-à-dire que maximum ya munene nango kolonga kote oyo ti kote oyo maximum nango natie boye epuis margin eza lokola kokata 0 kokata kote oyo na kote oyo mopanzi tu kokata yango 0 awa eza gauche na droite epuis auto likolo na se sikoyo soki na sauvegarde yango epuis
header container yango pe lisusu header container topesi yango pe mwa style mosusu tolobi ke display flex display flex na koexplike yango soki tozwi boye faut tokende nde na explication na biloko tu display flex display flex sikoyo display flex yango ekosalisa yo biloko makambo tu ekende horizontalement ebanda koto oyo 1 2 3 4 5 par défaut makambo tu babiloko tu ekokita na se boye mais sikoyo tolobi ke display flex display c'est-à-dire que lakisi yango na horizon na façon horizontale sikoyo yango nde moni eza aboye kobanda 1 2 3 ti na 8 eke sikoyo horizontalement par défaut eza kobanda likolo na se awa sikoyo chez biso awa tolobi ke display flex c'est-à-dire que tolingi makambo tu ezala boye ezala na façon oyo omoni ndenge eza boye babiloko tu ebanda koto oyo ekoma koto oyo parce que omoni avant ndenge ezalaki ndenge ezali eza boye sikoyo tolingi ezala boye te tolingi ekende nde boye yango nde tolobi kopesa yango boye kosala yango boye style wana tobengi yango display flex sikoyo display eza na bamakambo ebele okoyeba babiloko tu wana toza na display flex flex box eza ba flex flex box eza lokola flex container babiloko tu obanda kotia ekobanda koya koto oyo display flex toza pe na baro toza na column toza na row flex row reverse ou bien row reverse tokozongela babiloko oyo moko na moko parce que tokomona yango tu na kati ya développement awa nalingaka nalakisa yo kaka mwa explication ya moke e permettre yo sikoyo soki na sauvegarde awa nakokanga oyo nazongeli sikoyo na mutu awa sikoyo omoni topesi yango baklasse ebele topesi yango klasse ya liboso container epuis klasse ya mibale header container sikoyo klasse eza séparé na espace bon bavideo na biso liboso tomonaki ke tokocreye classe boye tokotia baklasse topesi yango baklasse mais tokopesa pe bisusu ba id c'est-à-dire okolobaki id header id c'est-à-dire que eza unique kopesa yango id ya header donc soki opesi déjà élément na id ya header na kati ya application na yo application mobimba tobandana na niveau wana application mobimba donc élément mosusu okopesa yango lisusu id te id c'est-à-dire que identité okopesa yango lisusu identité te rien donc soki opesi yango id ya header c'est-à-dire que header oyo mutu oyo tokopesi yango tokotia yango tokopesa yango style oyo epuis style oyo mingimingi okopesa awa oyo eza sélectionné na id bien na identité ekozala makasi ou bien ekozala likolo ya bastyle oyo tu okopesa yango na classe ok wana ezalaki mpona id bien header totala pe lisusu oyo lokola image awa soki motali image na biso oyo eza monene par rapport ya mosusu oyo omoni awa eza moke sikoyo kosala boye mpo ya biso ezala pe moke tokotia boye wrap c'est-à-dire que enveloppe yango toko-enveloppe yango na div ou bien toko-enveloppe yango na division epuis tokopesa yango classe ya toloba yango logo ou bien logo container sikoyo tellement tokozala na baimage ebele tokoloba pe lisusu sikoyo image oyo tokopesa yango pe classe ya logo omoni sikoyo c'est-à-dire que awa ntango tokoya boye ntango tokozwa oyo
tozongeli sikoyo awa na css na biso tokoloba ke toko sélectionner header. La première des choses nalingi nalakisa yo nalakisa yo tozalaki vraiment makambo ebele ya kotia awa siko tokoloba ke toko sélectionner logo container et puis toko sélectionner pe logo omoni e intelligence artificielle ezosalisa biso kokomplete banini tolobi pe logo topesi yango display flex topesi logo container topesi yango display flex mpona nini parce que oyo eza logo container tokoloba pe ke totie pe kombo awa c'est title title ou bien titre topesi yango title so sikoyo display flex c'est-à-dire ke bamakambo tu ekozala na kati wana ekozala flex ekokende na sens oyo horizontal tokozala na logo puis tokozala na titre awa sikoyo logo topesi yango sikoyo dimension nango boye soki tosauvegarde ya oyo tozongeli na application na biso nano esali eloko te toko relance yango omoni sikoyo ndenge komi omoni tokomi sikoyo na logo eza awa na en tête ya application na biso eza awa sikoyo koto oyo toza sikoyo na menu bon nalingi nalakisa yo eloko moko awa header container tala header container ndenge topesi yango style header container yango oyo classe oyo header container tolobi ke header container nalingi nalakisa d'abord babiloko toza nango toza na logo toza na contenu ya logo et puis toza na contenu ya menu sikoyo contenu ya menu toko pe sélectionner oyo toko sélectionner pe oyo tokoloba oyo soko olingi osélectionner navbar ou bien navigation navbar oyo eza mokuse mpona navigation mokuse tobengi yango nav awa siko soki tolingi tosélectionner yango tomonaki avant soki tolingi tosélectionner élément donc oza obligé te ya kokoma kaka élément wana parce que okosélectionner baélément tout oyo eza na tag oyo ou bien baélément tout ya marque oyo nav siko tokolobake nav topesi yango flex topesi yango te tolobi mpe makambo to ezala flex topesi yango cab c'est-à-dire babiloko mosusu excuse eza vraiment na français eza mwa mpasi koexplike yango bien na lingala cab c'est-à-dire ke eza mwa espace oyo ekomona espace oyo ekomona ozomona entre élément entre titre oyo na titre oyo ba espace oyo na kati awa nde tobengi yango cab o caps siko awa omoni display tolobi flex horizontalement topesi yango mpe mwa space na kati awa ya 20 pixel soki tozongeli boye na application na biso c'est comme ça salama omoni ndenge nanu torelance yango te commence le style mpe mwa bizarre soki to relance yango omoni sikoyo tozwi mwa espace na kati wana tokoloba pe ke navbar tomonaki avant na style soki otalaki bavideo biso ya kala tolobaki makambo oyo ya style awa comment sélectionner élément na bana ya élément wana élément oyo tozoloba awa na pour le moment eza navbar oyo eza navbar sikoyo tolobi ke etag oyo baélément tout oyo na kati awa kozala na etag tokopesa yango style sikoyo baélément tout eza na kati ya navbar
et puis to sélectionner tag to pesi yango style tolobi ke text decoration. Text decoration c'est-à-dire que so moni text oyo eza na kala, eza na couleur. Couleur na anglais to bengi yango kala. Eza na couleur ya bleu. Wana eza couleur style ya défaut oyo browser epesaka. Sikoyo tolingi topesa couleur oyo te, tolingi topesa to définir couleur na biso moko et puis tolingi tolongola baligne oyo amba oyo eza na se awa. Sikoyo tokoloba boye tolongoli bacouleur olobi text decoration to none. Soko olobi boye donc HTML a comprendre directement ke olingi opesa couleur wana te. Tolobi pe ke couleur topesi yango ya noir. Tokopesa ya noir ou bien tokopesa yango ya pembe. Okosala pe kaka boye soko oningisi kaso likolo wana ou bien souris likolo wana omona epesa yo couleur oko sélectionner couleur boye pesi mwa couleur oyo ça va. Mais eloko mosusu pe tolingi ke soki ozongeli lokola awa omoni donc couleur oyo ça va quand même hein? Totika yango kaka bongo pour le moment toko sauvegarder yango tozongeli pe na application na biso soki to relancer omoni siko ndenge epesi tozwi couleur différent couleur ya ndenge mosusu bon eloko tolingi tosala awa sikoyo tokotia nano couleur topesi nano couleur ya bleu lokola oyo avant to continuer. Bon kotia couleur ya bleu tokoloba boye eza na babiloko mosusu avant tosala tokozonga likolo awa tokoloba ke header donc to sélectionner déjà header oyo élément oyo HTML element ou bien HTML élément ya HTML oyo header to sélectionner yango topesi yango couleur background color c'est-à-dire avant arrière couleur topesi yango tokopesa yango ya bleu soki bleu ça va topesa yango ya bleu ça dépend bleu ndenge olingi yango ou bien vert ça dépend pesi yango couleur sikoyo background color ou bien background ekozala na français te eza kaka background color yango nde faut mémoriser babiloko oyo na anglais ça va color c'est-à-dire couleur ya texte sikoyo padding c'est-à-dire que padding totie gauche na droite topesi yango 10 pixels et puis likolo na se totiki yango 0 soki tozongeli awa nalingi nalakisa seki ye là-bas soki tozongeli boye omoni ndenge epesi donc tozwi couleur ya noir et ya bleu ya vert couleur verte et puis toza na baespace oyo sikoyo tolingi baespace oyo te au lieu ke tozala na baespace wana tokolongola yango boye tolongoli boye soki bon wana esalisi te bon ce que je vais vous expliquer ke mpona kolongola baespace oyo moni baespace toza nango boye oyo eza margin par défaut oyo HTML epesaka sikoyo tosalaki babiloko wana te tosalaki margin wana te ce qui est très important avant obanda nanu kobanda nanu kopesa bastyle il faut nanu obomba nanu bastyle ya défaut oyo browser apesaka wana tokosala yango mbangu c'est-à-dire que tokokende awa likolo tomonaki yango avant tokoloba ke totie star ça c'est que tosélectionne biloko tout topesi yango margin 0 c'est-à-dire que tolongoli kokata tu oyo bazokata awa moni ndenge browser azokata awa babiloko tu oyo tolongoli yango tolingi yango te topesi yango 0 padding mpe tolongoli yango box sizing c'est-à-dire que toyebisi sikoyo browser ke apesa box sizing kozala mwa sur quand même tokokende boye totia awa box sizing the CSS declaration box sizing border box alters how the width and the height property of the element are calculated. Okay, so awa eza kaka kolakisa kaka koyebisa
koyebisa bozere ke bon kotia banini kopesa bastyle na yo te ya kokata likolo kokata na se partout wana. On va revenir sur ça. Box sizing, box sizing, hein? Okokende boye au traduire yango pe na français puis ça va vous aider tot baquet. Sans la propriété CSS box sizing par défaut, la largeur et la hauteur d'un élément sont calculées comme ceci. Largeur plus, plus remplissage plus bordure égale à largeur réelle d'un élément. Ça signifie que lorsque vous définissez la largeur et hauteur d'un élément, l'élément apparaît souvent plus grand que ce que vous avez défini. Ok, c'est ça. Moni bapesio exemple là, bapesio exemple là. Parce que oyo to lobby awa lobby ke box sizing to longoli yango. Et puis eloko mususu eza ke tokozwa HTML, sélectionner HTML, sélectionner pe lisusu body. Topesi yango height, c'est-à-dire que hauteur nango ezala full 100% teke ezala 100%. Tokopesa yango pe lisusu font, topesi yango pe scroll behavior, smooth, hein? Tolobi ke ntango ozo scroll, c'est-à-dire que ozokitisa na éviter, omoni scroll, c'est-à-dire c'est ça, hein? Scroll ezala mwa douceur moko boye, ezala mwa eza vraiment ya kokauka te c'est ça. Bon tozongeli boye soki torelance yango omoni sikoyo tolongoli baespace wana tu wana ekei awa sikoyo application na biso epesi biso sikoyo mwa nzela ya kotia bastyle na biso ndenge nini tolingi tosala yango. Bon tokende liboso tokotia sikoyo option tokotia sikoyo basection mosusu awa oyo eza ya hero section epuis na bareste ya basection. Alright, so eloko mosusu awa eza ke nalingi nalakisa yo nanu kodefinir bastyle oyo parce que na cours oyo tozoyekola bamakambo to oyo kosala bastyle kosala sikoyo koyeba makambo ebele surtout ba HTML élément. Bon soki omoni awa totie awa topesi yango 1200 pixels eza mwa ebele kokoma boye epuis oyo tolobi awa normalement eza ke kopesa nalingi nalongola yango nano otala omoni sikoyo ndenge ezopesa sikoyo baélément tout bien bamakambo tout ekoti boye donc ifo pesa quand même mwa espace oyo ewuti nde awa par rapport ya élément awa oyo élément oyo sikoyo tolobi ke conteneur awa topesi yango ifo topesa yango mwa dimension moko boye ke eyebaka place nini ya kosukela epe ezala vraiment full te na kati ya nini ya navigateur bien na display moyen kosala yango awa olie ke topesa yango mwa tocalcule yango bongo tokopesa yango na pourcentage na terme ya pourcentage, c'est-à-dire ke toloba ke 90% par exemple 90%, c'est-à-dire 100% ekozala kaka ndenge moko awa eza 100%. Oyo boye eza 100%. Soki tolobi par exemple ke 50%, awa tozoyekola yango toyeba bamakambo oyo na mozindo nango 50% omoni place epesi sikoyo toloba ke topesi yango 60% ou bien 10% topesa nana 10% toyeba nani 10% ekozala ndeni wana ekozala somo omoni sikoyo toloba nani topesi yango sikoyo 90%, topesi yango 90%. Soki torelance yango omoni sikoyo place ekomi
parce que tolingi te ekoma awa, donc ça dépend place nini olingi esukela esukela awa bien sukela wapi moni oyo par exemple toza nango awa. Oui. Sikoyo oyo eza molai ya conteneur tolobaki topesi yango boye okotya mpe mwa padding okotya mpe padding, c'est-à-dire que mwa epesa mwa espace na kati tolobaka opesi padding lokola 10%, 10 pixels. Soki otie kaka boye 10 pixels, c'est-à-dire que otie kaka 10 boye, c'est-à-dire que ekopesa padding likolo na se, donc bakote tout soki na relance yango opesa mwa padding wana. Bon, ça dépend mettre ça. Ça va quand même, soki olingi bongo ça va. Eloko mosusu tolingi toloba awa tokoloba mpe lisusu ke heading 1 bien paragraphe baparagraphe tosélectionne H1, H1, H2, H3 okopesa yango couleur but tokopesa yango couleur te, tokoloba ke totala tokopesa nini lisusu margin tolingi te margin ya babiloko tu wana tokolongola couleur tolingi ezala na margin te. Tolingi topesa yango margin ya 10 but okoloba pe ke margin 0 olingi opesa yango bakata yango te, tika yango kaka bongo margin 0. Okoprécise pe font awa okoloba ke font kopesa pe font weight but oyo nalingi nasala eza totika yango bongo awa soki nakolakisa kaka exemple ke okotya yango font weight opesa yango normal, soki otya yango lokola 90 900 otya yango 900, soki orelance yango moni ndenge ekoma monene. Bon, tokotika yango kaka boye par défaut. Bon, paragraphe pe okoloba te paragraphe margin 0. Ok, eloko mosusu awa tokokorige yango boye tokoloba ke max width totia yango na 100, mais tolobi sikoyo monene max width totia yango na 100, tokotia yango na 100, mais tolobi sikoyo wide sikoyo eza molai nango tokotia pe na peut-être 95%, 95%, sorry, désolé. Oui, donc c'est-à-dire que tolobi ke max monene nango ou bien largeur nango maximum ekozala na 90%, bien 100% maximum nango. Sikoyo wana eza maximum largeur, sikoyo toza na maximum largeur na largeur sikoyo tokoloba ke largeur ezala peut-être 55%, okomona sikoyo omoni, mais maximum nango na kati ekokende ti na 100%, mais awa tolobi ke bon monene nango kaka oyo toprécise ezala wana eza kaka 95% po epesa kaka mwa espace wana oyo ezalaki kaka mwa parenthèse mpona style soki oyebaki te makambo ya style oyo tolobaki avant. Header soki olingi mpe okokorige mpe header okotya mpe mwa margin to 0 tolingi te epesa mwa espace wana ça va. Biloko mosusu oyo etikali on va continuer avec ça. Sikoyo soki omoni awa soki omoni oyo na oyo bon eza quand même monene moko, soki olingi opesa yango dimension mosusu okoloba ke nav okosala boye nav bar header h1 opesa yango font size dimension nango
large, larger. Nope. Font size. Let's see. 20 pixels. Awa soki torelance kozala boni font size. Font size. Ok, tokozwa munene au moni toza na large eza mwa munene, large, medium, small. Let's take medium. Medium eza mwa medium, and take bold. Font weight and bold. Soki relance yango eza wana kaka komi vraiment nene te, eza wapi tozoluka wana, eza oyo eza oyo siko tokotika oyo tokozongela lisusu après to gagner temps. Section tolingi tosala eza hero section. So na hero section awa hero section eza awa toza na image oyo te, yango nde moni ezolakisa awa se plaindre soki image eza te epesa yo oyo. Sikoyo mpona hero section tokopesa pe mwa style tokopesa yango id, topesi yango nano d'abord id ya home, eza ya home topesa yango class, topesa pe class lokola toloba lokola hero hero na class. Sikoyo désolé, hero soki tozwi awa tokopesa pe style na hero section awa toloba hero section, hero sikoyo toselectionne class wana hero section okopesa yango nini, tokopesa soko moni awa texte eza toza na image lokola eza arrière plan image ou bien background cover, background image puis toza na texte likolo epuis eza na mwa couleur awa. Sikoyo oyo eza babiloko ifo esengeli nde oyeba yango, oyeba kosala yango parce que eza important. D'abord tokosala boye, soki tolingi topesa kaka padding topesa nano style mpo toekende na compréhension moko ya bien, topesa nano style ke padding eza 100, topesa yango padding ya 100 et puis 20, c'est-à-dire que soki tozongeli wana to relance yango nalingi nalakisa comment ça marche. Padding ya 100, c'est-à-dire que likolo na se topesi yango 100, koto oyo na koto oyo pesi yango 20 likolo na se 100 pixels et puis gauche na droite pesi yango 20. So tozongeli boye tokoloba pe lisusu ke background tolingi siko tolakisa image, kolakisa image awa ndenge tozosala boye eza bongo te, tokolongola image oyo tolingi tolakisa yango bongo te, désolé, tokolakisa yango bongo te, il faut tolakisa yango nde a partir awa soki tolingi image ebima boye ezala lokola arrière plan tokosala yango nde boye tokei awa tolobi sikoyo background image ou bien background image tolobi url, topesi yango sikoyo url image oyo tolingi tosalela, topesi sikoyo image wana eza awa. Sikoyo il faut toyeba nde image wana eza awa, ozala sur ke image wana existe. Tokokende na ba image na biso toza nango awa, totali
image wana toza nango te, tokosalela oyo, c'est-à-dire que eza image 1. soki okosala mpe boye, okocopier relative, hein? Relative path awa nakoraplace oyo, meka boye, remplace oyo, changer ezala na ndenge mosusu, ezala na façon ya kolala boye na droite. sikoyo soki na fini awa, image sikoyo eza wana, soki na sauvegarde oyo, nalingi nalakisa oke so tozongeli awa sikoyo na site na biso, so to relance yango boye, image wana ekolakisa te, image wana ekolakisa te, ifo nde tozonga awa tosala nanu bamwa modification moko ya moke na style na biso. Tokoloba sikoyo background cover, tolobi sikoyo background cover, hein? Background cover, c'est-à-dire que il faut couvrir partout awa, hein? Couvrir koto nyonso tu awa. Soki olobi background cover te, ekozala ba image moko wana ekose multiplier, hein? Ekomi ebele. Et puis position center, background position center, position, c'est-à-dire que ezala na kati, hein? Na katikati. Ça va. Ok, soki na ça va, soki na, ok, sauvegarder oyo, tozongeli awa, toyeba classe eza awa, nom de classe, totala nanu ce que va se passer. Image wana, est-ce que toza na image wana, totala nanu, est-ce que image wana existe? Soki omeki lokola awa, tokei boye, nope. Image, il faut oyeba ke image wana ezali, hein? Oyo tobanda kosalela ezalaki image 1, image 1 boye, CSS, hop, awa eza na level mosusu, hein? Désolé, c'est-à-dire que awa il faut tekende na mibale boye, omoni soki tobimi awa, nalingi nalakisa mwa exemple, soki omoni toza boye, ekolakisa siko place nini tozali, toza na kati ya direction moko wana, hein? Toza na kati ya direction wana, nde sikoyo toko accéder sikoyo ba image wana. Donc awa vous n'êtes pas obligé ya kozonga nanu likolo, hein? Likolo na, hein? Na asset te, tellement que toza na katikati ya, hein? Na katikati ya dossier oyo, hein? Dossier monene awa, nde sikoyo tozongi, tomati kaka likolo, tosali ba level, hein? Niveau, hein? Soki tobeti boye eza niveau ya likolo na katikati awa kaka, soki tobeti mibale, soki opesi point boye, yango nde kolakisa sikoyo wapi oaccéder, olingi accéder à partir ya niveau oyo, ou bien okokende mpe na niveau mosusu wana sikoyo nde niveau ya ba HTML, ba niveau ya ba document. Sikoyo tozala kaka niveau oyo, to naviguer awa place ba image ezali, et puis tozwa image wana oyo ya liboso wana, soki to sauvegarder yango sikoyo, nde image wana ebimi. Omoni sikoyo image wana, image na biso ebimi. Sikoyo omoni texte wana ezobima eza awa, soki nalongoli texte wana, et puis na relance texte wana ekei. Pona texte oyo ebima likolo wana, il faut osala nde bongo, ezala na background, hein? Background cover, c'est-à-dire que image ya arrière plan ezala nde bongo. Babiloko mosusu ba style, overflow, tolingi te ezala overflow, toloba lokola overflow harding, c'est-à-dire que soki eza mosika vraiment, soki eza molai vraiment, ekokata, ekopesa sikoyo ndenge nini ya kopousse yango likolo na se, epesa ba espace wana, tolingi te omona ba espace wana. Z index,
tokoloba pe z index parce que tolingi to prioriser yango ezala mwa likolo so olingi osala yango bongo kosala z index lokola 1. Tokopesa pe position relative. Position relative, c'est-à-dire que biloko tu ekopermettre biso ke tokoma babiloko mosusu likolo wana lokola batexte oyo ebima likolo soki toza na batexte ebele tokotya pe ata mwa paragraphe boye totya ata mwa lorem so beti kaka boye lorem eko générer texte wana soki otye bomoni ebimi wana likolo c'est ça. Oyo eza mwa molai makasi surtout oyo eza babiloko oyo kokoma ekozala mwa mokuse awa okotya n'importe quel texte na yo nazopesa yo kaka baexemple et permettre yo comprendre yango. Texte awa tolobi ki yo trusted texte yango oyo totye awa site na biso eza awa. Ok, mosusu wana nde ezalaki section ye oyo. Toko continue pe na style ya section oyo. Tokoloba pe ke hero section toloba ke before content tolobi ke content content eza tokende nanu nalingi nazala na mwa mbango tokosalela AI intelligence artificielle expliquer biso ebongo tokende mbango oyo eza intelligence artificielle ya Google ezosalisa biso tokende mbango. They provided the CSS snippet targets the before pseudo element of an element with the class hero. This common technique is to create an overlay background effect on top behind the main content of the heroes. Okay, so ça peut aussi vous aider oyo tanga yo mokwa. Ok, l'extra CSS fourni cible le before pseudo élément d'un élément de classe hero. Il s'agit d'une technique courante pour créer un effet de superposition ou d'arrière-plan au-dessus ou derrière contenu principal de l'élément hero. C'est ça ce qu'on voulait faire. Bon, prochainement vous allez un peu okoyeba bamilaka mosusu awa ebele parce que tolingi te tozwa temps ebele koexplike yo oyo awa tolingi tosala omoni lokola awa couleur eza te omoni awa couleur eza te soki otali awa couleur ezali eza mwa couleur ezomona lokola ke image wana eza na nsima ya couleur nde sikoyo eloko tolingi tosala awa sikoyo awa tolobi ke content tochango na empty eza vide et puis tolobi position absolute parce que position absolute kan ekoki kosala kaka soki otie wana position relative position absolute sikoyo tolobi ke top 0 na likolo wana topesi yango 0 na se pe tolobi 0 top 0 wana eza mpona absolute c'est-à-dire ke ekotelemaka na katikati wana soki omoni couleur oyo kamwa background toza nango bien mwa arrière plan toza nango etelemi donc eza likolo te eza na se te eza donc na katikati et puis topesi yango largeur nango full et puis longueur nango full na largeur nango hauteur nango full na largeur nango full et puis topesi yango siko couleur awa siko nde kodéfinir soki sauvegarde oyo tozongeli lisusu na elema na biso omoni tozwi siko couleur wana exactement ndenge moko wana
soki tokochange awa couleur tokoloba boye topesi lokola couleur wana mwa vert couleur makambo ya couleur eza mwa ebele eza mwa ebele donc tokosala ba recherche ya ba couleur tokozala na mwa cours moko boye tokoyekola makambo ya couleur mingi mingi pour le moment tokosalela kaka ba couleur awa okoselectionne couleur n'importe quelle couleur awa kaka siko tokosauvegarde oyo tozongeli awa na élément oyo soki torelance omoni siko tozwi na couleur verte donc ça dépend na couleur nini olingi olakisa babiloko to wana awa siko tozwi na mwa couleur violet bamakambo moko ya bongo siko edépendre na couleur olingi osala ezaka ba exercice moko ezopermettre yo oyeba bamakambo oyo ok siko eloko mosusu nini tolingi tosala oyo ezalaki mpona section oyo il faut tokende siko na section mosusu eza about us eza mwa très simple tokozwa ba contenu awa tokei awa boye tocreye about div and c'est about à propos siko tokozwa kaka contenu oyo bacontenu oyo eza awa ou bien batexte oyo awa totia yango awa directement soki tozongeli awa tosauvegarde eza déjà awa donc awa tokopesi yango tokozonga kaka topesi yango mwa style bon tozwa nano mwa repos merci alright sikoyo eloko mosusu tokoki kosala awa eza ke soki omoni awa eza na babiloko tokorepete lisusu oyo nalingi mpe nalakisa yo ke soki omoni ke eza na baélément ou bien basection okoki korepete ebele toloba lokola section oyo toloba nanu tobanda na section oyo à propos na basection mosusu so toza na à propos tokozala mpe na section mosusu awa eza service epuis na contact tokopesa kaka tokopesa yango kaka tu yango nyonso na style moko tokosala boye tosali yango section epuis tokotarget tokoselectionne section wana topesi yango style topesa yango mwa style tokopesa awa mpe lisusu section oyo kozala ya bacarte tokotia baservice wana bon pour le moment ce n'est pas la peine tokotia kaka boye mwa contenu oyo ape lisusu tokosala section mosusu okopesa mpe bacontact oyo eza kaka généré par intelligence artificielle donc komitungisa te mpona oyo eza mwa eloko ifo tokorige hop kozwa oyo boye so omoni awa eza na mwa erreur tala na se awa na droite eza na mwa kamwa erreur oyo ifo tokobongisa yango sikoyo so omoni closing tag is missing eza te closing tag totia boye erreur wana ekei awa ezalaki na se sikoyo soki tozongi eloko moko te vraiment échange tellement ke tokozala na basection mosusu awa mais tokozala na basection moni tokomi na bapropos service oyo eza kaka ba exemple mais oyo eza na eloko nalingi nalakisa oke tolingi te to sélectionne bien to target nini oyo section tolobi ke section html element oyo tobengi section tokopesa yango mwa style moko style tolobi ke padding 60 60 puis mosusu wana totiki yango ya 0 soki tozongisi boye omoni sikoyo tozwi mwa espace wana na kati ya baélément parce que tolingi mwa espace wana ezala mais ya likolo wana tolingi te espace tolingi espace ezalaka na kati ya oyo sikoyo
wana sikoyo nde oyo me soki otali sikoyo oyo ya about a propos tokopesa yango kaka classe tolingi te tosala makambo ebele awa te tokopesa yango kaka classe sikoyo div tala omoni toza na nini toza na section epuis na kati ya section toza na div ou division tokosala boye classe topesi yango kaka container ata oyo tokopesa yango kaka container awa mpe lisusu tokopesa yango kaka classe moko wana classe container ata awa mpe lisusu tokopesa yango kaka classe container boye soki tosauvegarde yango tozongeli awa moni sikoyo epesi mwa nini epesi mwa distance bon soki olingi mpe lisusu tokobongisa yango tokolobake container up wana tosali erreur longola oyo tya awa zala soki eza ndenge moko oui section okopesa yango classe te parce que topesi yango déjà awa donc tika yango kaka bongo soki tozongeli awa omoni ya biso eza awa tozongeli boye omoni eza awa mais oyo tolingi ke tokoloba ke oyo awa tokopesa yango mwa style quand même tokopesa yango mwa break br wana eza break ekopesa mwa espace epesi mwa espace soki olingi kotya ligne wana okosala boye hr oyo ekopesa style ekopesa ligne soki olingi mpe otya ligne otya mpe espace na kati entre ligne na nini osali mpe boye désolé come on désolé vraiment nasali erreur ok wana okopesa mpe moni ekomi na mwa ligne awa donc ça dépend soki olingi opesa mwa ligne olingi opesa ligne te bon tokolongola wana eza important te mais nazopesa yo ka ba exemple ça va vous aider ya koyeba koconstruire babiloko moko ya bongo ok oyo ezalaki eza mpona apropos tokodiminue yango boye kolakisa moke sikoyo toza na section mosusu eza ya service soki nalakisa nanu ya service awa omoni section ya service ndenge ezali boye epuis eloko mosusu nalingi nalakisa oke omoni espace toza na yango entre oyo na oyo eza molai soki olingi opesa espace wana change nanu awa soki olingi opesa espace wana okopesa break okosala break boye ekolakisa mpe ekopesa mpe mwa espace wana break boye ekopesa mpe mwa espace wana ça dépend mais oyo toza na déjà eza suffisant eloko tolingi tosala tokolobake tokopesa oyo id tokopesa oyo id service siko tokoloba nalingi nalakisa oko kaka koma faire na id koma koselectionne element na id tokolobake siko koselectionne id soko olingi ozwa element eza na id ou bien eza na identitaire okozwa boye osali hash epuis oselectionne id background okopesa yango background tolopesa yango background lokola vert boye epuis tolobi ke contenu kala c'est-à-dire que couleur ya contenu ekozala white totia yango white blanche soki torelance yango omoni sikoyo tokomi awa toselectionne elema oyo a partir ya id topesi yango couleur blanche topesi yango couleur ya verte mais texte eza na couleur ya blanche
topesi mpe lisusu mwa break kosepare quand même. Soki olingi okopesa mpe mwa okoloba mpe ke padding, okotya mpe padding padding tobi lokola padding 60 boye eza deja wana me olingi okotya mpe padding, donc bastyle nyonso okotya awa ekobima kote kuna, ça n'est pas donc eza na peine te soki olingi. Bon oyo tolingi sikoyo tosala awa eza ke tolingi tosala bakarte oyo nalingi nalakisa yo comment faire banini grid oyo tobengi yango grid tozwa tante ya kosala oyo bakarte oyo. Ok, sikoyo mpona kosala grid awa eza na babiloko moko awa tokoconsidere, nalingi nalakisa nanu oyo tozoloba basection oyo awa. Soki omoni boye bakarte oyo tolakisi awa ndenge ezobima boye, ndenge tolakisi boye. Bon, composition oyo tobengi yango grid okokende na browser na navigateur beti html grid layout ekopesa ya boye grid. So okotraduire yango na français soki olingi, nasi na traduire déjà awa soki olingi ça va, nasi na traduire déjà awa. Bon awa sikoyo omoni module de mise en page de grille CSS. Bon, disposition des grilles CSS. Le module de mise en page grille offre un système de mise en page basé sur une grille avec des lignes de colonnes. Toza na baligne ya boye tozwi mpe na baligne misusu awa tomonaki lokola baflex awa sikoyo eza grid. La module de mise en page en grille facilite la conception d'une structure de mise en page réactive sans utiliser de flottement ni de positionnement. Les propriétés de grille CSS sont prises en charge dans tous les navigateurs modernes. Donc, browser tout, navigateur tout eza supporté yango, donc ça va marcher. Sikoyo awa totala nano exemple ya grid soki ofilmi awa boye trite koya awa sikoyo grid omoni display soki oyebisi deja nini oyo oyebisi yango deja display grid ekobima deja boye, donc babiloko to ekotya na kati awa ekozala deja na disposition wana. Nalingi tokende kaka mbala moko tosala yango otala ndenge nini tokosala yango. Bon kosala yango awa tomoni deja ke toza deja na grid toza deja na section awa tolingi tolakisa bakarte wana ou bien tosala grid awa. Sikoyo nakolongola oyo parce que toza nango besoin te, tokolongola oyo tolingi kaka tolakisa oyo kaka bakarte. Sikoyo kosala div puis div awa tokopesa yango classe section container ou bien section grid po pesa mwa ezala na sens section grid. Sikoyo na kati wana na kati awa tokotya sikoyo service ou bien carte service card. Mwa exemple awa totala awa eza kaka tozosalela eya to généré yango bon eza vraiment compliqué te. Tolingi tosalaka bakarte ata 5 ata 6 ça va. Oyo eza moko sikoyo awa omoni tocreye nano conteneur moko topesi yango grid. Sikoyo tocreye na kati wana tocreye sikoyo bakarte oyo nde exemple ya bakarte awa tocreye sikoyo carte moko mibale sikoyo carte tokozala na carte wana tokotya yango tokotya image topesi image topesi titre
topesi mwa texte epuis topesi na bouton oyo soki ofini yango oke place moko boye. Sikoyo yango nde moni tozosala awa, topesi sikoyo awa carte moko, carte ya mibale, epuis nazosalela intelligence artificielle mpona kokende mbango. Carte mosusu si tokosala kutu boye au lieu ke tolanda AI intelligence artificielle, tokozwa kaka boye awa totia boye, tokochange yango tokochange oyo pour le moment totie kaka awa, puis totie mosusu wana, totie pe mosusu wana, tomoni eza déjà combien? 1 2 3 4 5, kozala ata 6, ça va. Siko soki tofini yango ezaka bongo, soki tozongeli awa na browser to relancer, omoni oyo tozozwa d'abord ba image wana eza te, il faut tozongisa totia nde ba image wana, zala sûr que ba image wana eza existe oyo osaleli awa. Tokozonga boye ba image, tokotia n'importe quelle image, vous n'êtes pas obligé kotia ba image moko wana oyo ya liboso, mais kana tomona soki ezali bon, ezali mosusu wana tokomeka pe lisusu soki tokozwa image, n'importe quelle image 11, ça va. Toluki pe mosusu oyo mibale, ça va. Toluki pe mosusu 3, ça va. 5, ça va. Puis 6, ça va. Ceux qui t'ont relancé tout le monde, comment ezali oyo nde toza nango. Ok, siko omoni ke par défaut babiloko to ezokenda kaka na se, babiloko eza full, eza 100% na écran. Tolingi te ezala bongo, tolingi tolakisa yango, tosala bakarte oyo ezala ya mike elakisa boye. Sikoyo bakarte oyo yango nde tobengi yango grid, ndenge to display yango boye nde tobengi yango grid. Yango nde exemple awa nalingi na banda kolakisa yo awa. Sikoyo soki tozwi exemple oyo okokopie yango, okopie exemple oyo, ou bien tokokende pe tomoni kaka ndenge nini ya kosala yango awa. Tokoselectionne elema wana tolobi ke grid, sikoyo wana ekozala section grid card, grid card tolobi ke display grid, puis tolobi ke grid template. Sikoyo grid template yango nde d'abord soko olobi ke oyebisi browser ke ou bien navigateur ke display grid, c'est-à-dire ke ayebi ke babiloko to eza na kati awa, bana to eza na kati ya elema awa, oyo nyonso oyo a partir ya awa, oyo nde parent, oyo nde div ya monene, contenu ya monene. Sikoyo bana to oyo ayebi ke akopesa yango sikoyo, il faut apesa yango sikoyo ba style na kati awa. Tolobi sikoyo grid template columns, sikoyo yango nde oyo, column nde oyo. Grid template eza eloko to oyo. Columns topesi yango column boye, et puis tolobi lisusu ke repeat, ndenge nini répéter autofit, donc il faut compléter ba partie tout eza na kati wana, tolingi te ezala te ba partie tout ba partie incomplet na kati, incomplete soki. Sikoyo minimum max kolakisa sikoyo, d'abord minimum max soki otali minimum max ekospécifie sikoyo espace na kati wana, et puis na élément moko ekozwa combien na kati ya liste oyo toza nango wana, chaque élément ekozala na espace ya boni. Tolobi lokola ke 300 pixels, et puis fr
soki tofini tosauvegarde yango et puis eloko mosusu awa tolobi ke eza caps caps actuellement eza espace entre moni awa eza na espace te awa eza na espace te eza na baligne mais biso tolingi tozala na espace au lieu ke ezala ya kokangama boye tolingi tozala na espace wana yango nde tolobi awa caps soki na sauvegarde oyo kaka wana sans eloko mosusu soki na relance omoni ndenge tokomi ezobima nde boye ezobima boye eza mwa mpe eza mwa ya kokangama donc il faut tomeka nanu ndenge nini ya kokorige yango parce que eza na kati likolo mosusu ya mosusu ekangami likolo na kati tokoloba boye tokozongela awa boye caps topesa yango ata 30 topesa yango 30 et puis tolobi lisusu margin topesi yango mpe lisusu 30 sikoyo bakarte oyo eza na kati awa moni oyo eza elema ya monene oyo nde elema awa sikoyo bakarte boye tokozwa mpe elema oyo tolobi ke carte topesa yango nanu style mpo ezala ya kokoka topesi yango background color lokola couleur ya arrière plan arrière couleur pesi yango eza kozala mwa boye ça va texte align center et puis topesi yango padding 20 ça va sikoyo tolingi mpe lisusu topesa image oyo eza na kati ya nini wana topesa yango style tolingi topesa yango style mpona nini parce que baimage oyo il faut topesa yango style omoni par défaut image ezo navigateur azotia kaka baimage na mobimba nango nyonso tolingi te ezala bongo tolingi oko mpe kokorige image awa topesi nanu tolobi ke AMD wide 100% and what else height auto mais oyo ekochange eloko te soki tozongeli awa ekochange vraiment eloko te bon echange parce que tosalaki déjà style awa oyo soki tolongoli oyo style awa kama soki tofini boye omoni ndenge ozonga oui et puis totie mpe lisusu bacaps oyo margin auto yango nde epesi déjà mwa style wana sikoyo image tolingi topesa yango tozala na contrôle ya image oui tolingi sikoyo tozala na contrôle ya image soki omoni baimage mosusu eza milai mosusu eza mikuse tolingi ezala bongo te tolingi topesa yango tozala na contrôle nango contrôle nango kozala nango tokoloba boye ke okoloba peut-être ke grid.image ou bien carte tokosala boye oui carte oyo siko carte yango oyo siko image ekozala na kati wana image tu ekozala na kati wana topesa yango style yango nde moni tolobi awa carte epuis topesi espace toyebi siko AMG eza mokuse mpona image tolobi ke topesi yango wide tokopesa yango wide tosala boye wide 100% 100% 100% tokopesa mpe lisusu height tokontrole molai nango tolobi par exemple ke 180 pixels tokontrole mpe toyeba ke object fit
tomonaki déjà makambo ya object oyo ndenge nini akopesa image cover image style object fit, c'est-à-dire que kozoom ekobimisa image wana ekoma kaka etondesa box wana. Tolobi mpe lisusu margin margin bottom topesa yango ata 15 mpo ezala mwa tozala mwa espace na se. Ok, ça va. Oui, ça va quand même. Soki tozongeli lisusu eza bongo, mais soki to relance yango omoni sikoyo yango tu ekomi na espace moko, ekomi kaka ndenge moko, okolobaka opesa yango quand même mwa border radius border radius c'est-à-dire que bacoin nango topesi yango ezala oyo eza très bacoin nango eza makasi siko omoni ekomi mwa quand même mwa rounded circles. Oui, ok. Sikoyo awa nde badispersion ya carte omoni, mais toko eza bastyle ebele okopesa yango, bastyle ebele okopesa yango. Soki olingi mpe tokozongela, soki olingi tokozongela moko na moko kochange batitre oyo, mais ici tu peux faire ça, okochange batitre oyo, ochange mpe ba différent image. Awa tozolakisa yo kaka ke oyeba ndenge nini ya kosala koma manipule babiloko to nyonso oyo. Awa etikali eza nde bouton. Sikoyo bouton soki olingi awa toza na eloko tobengi bouton na HTML button. Soko beti boye bouton yango oyo oko traduire yango mpe lisusu soko olingi. Siko tokozongela awa kaka tokotia awa bouton, ce button en savoir plus, mais soki otie bouton il faut opesa yango type nango. Type nango eza tolobi kaka bouton. Tokokopie mpe lisusu oyo parce que tolingi tolakisa bouton wana partout, totie yango awa totala awa epi awa awa pe na awa pe. Soki tosauvegarde oyo tozongeli awa to relance yango moins siko tokomi na bouton. Bon, bouton eza na style te par défaut, style eza vraiment te, mais sikoyo tolingi tosala topesa yango mwa style soki olingi opesa style général, nalingi napesa wana na exemple ya soki olingi opesa style général, tokomata likolo awa topesi yango style général, tolobi lokola ke button tomona nano soki eya ya ko permettre biso tomoni ke button topesi yango padding padding 10 et puis na 20. Background nango topesi yango kala ya couleur background ya green et puis kala white, border non border radius to 5 cursor pointer. Soki tozongeli donc awa siko to sélectionner ba bouton tout na kati ya application na biso awa. Soki to relancer oyo omoni siko ndenge ekomi bouton na biso eza awa. Soki olingi o changer couleur ke ezala ta mwa couleur ya green foncé vert foncé opesi boye. Soki olingi mpe oko changer mwa couleur, ça dépend na ndenge olingi osala yango, mais ezaka ba exemple tozopesa yo. Eloko ya liboso oyo ya suka tolingi tosala eza contact form awa formulaire ya contact ou bien contact section ya contact awa. Ok, sikoyo mpona contact ok, sikoyo mpona contact section eza awa tolingi tosala boye tokei na application na biso lisusu toza besoin na oyo te, au moins ke olingi soki olingi olakisa mwa information moke eza te, tolingi kaka nalakisa yo kaka ndenge nini ya kosala contact, ce qui est important.
sikoyo tokosala boye. Awa tokocreye kaka forme, tocreye forme boye. Awa eza donc nani asalisi biso tokende mango, intelligence artificielle. Sikoyo tokocreye forme, forme epuis topesi yango label, topesi nom, input tomonaki babiloko nyonso tu oyo ba input tomonaki yango na ba video na biso précédent. Sikoyo awa toza kaka na nom, email na message epuis na bouton olobi ke envoyer. Soki na sauvegarde oyo nazongeli na browser na biso, browser na biso eza awa, na relance yango, omoni oyo toza nango, yango nde eza nango awa. Sikoyo soki tolingi tosala tokopesa mwa forme, tolingi sikoyo topesa tofocalize na forme, oui. Na forme nango seke style nango tokokende awa tocreye sikoyo style, c'est forme, contact form. Oh, comment contact form. Pour la contact form, d'abord tolingi to sélectionner d'abord HTML, ba élément oyo ya form tag. Soki ozongeli awa tolobi ki HTML form tag, HTML form tag, oui. Awa okozwa mwa bamwa detail ebele meka kosakana na oyo mwa moke moke obefini awa ofini boye, omona ba différents éléments parce que tokocouvrir babiloko nyonso tout te. Soki tolingi tocouvrir babiloko tout, ça peut nous prendre 10 heures mpona compléter vidéo, mais nous voulons seulement vous expliquer ba essentiel et aider yo. Sikoyo tozwi forme, to sélectionner élément oyo HTML tag, which is yango eza our form. Sikoyo tozwi élément oyo topesi yango tolobi ke display flex, so bana tu na kati wana toyebisi bango ke ok display flex. Tolobi mpe lisusu ke flex direction column, tolobi ke babiloko tu display flex, c'est-à-dire que ezala na mwa facilité wana ya kolanda direction tout tokopesa yango, epuis toyebisi yango ke column, c'est-à-dire que soki omoni awa ezokende flex, babiloko tu ezokende kaka ndenge moko, mais awa toyebisi yango ke column, c'est-à-dire que ebanda na se ebanda likolo kokita na se. Epuis toyebisi yango, tokoloba mpe lisusu ke max wide topesi donc largeur nango tolingi te ezala kolongo kotoyo ti kotoyo, tolingi ezala mwa largeur moko boye ya kokokaka. Awa mpe tolobi max wide and tolobi mpe lisusu ke margin topesi yango margin likolo na se topesi yango 0, epuis gauche na droite kotoyo na kotoyo toyebisi yango ezala auto, donc endima kote nyonso tu wana bakotinda yango. Soki na sauvegarde oyo kaka, na sauvegarde oyo epuis tozongeli awa, omoni ndenge tozwi sikoyo, tozwi ke babiloko tu ezwi sikoyo position ya kokita na se, bana tu ezwi position ya kokita na se, mais il faut quand même topesa yango mwa style moko boye, to changer mwa style, c'est-à-dire que tokoyebisa input, c'est-à-dire que osélectionne ba input nyonso eza na kati ya élément awa, ba input yango oyo, input yango oyo, input na oyo eza ba input,
non non non, input et puis text area, oyo eza ba text area. Awa sikoyo tolobi ke input et puis na text area topesi yango padding. Padding c'est-à-dire na katikati awa, so omoni awa na katikati eza moke makasi par rapport ya oyo. Sikoyo toyebisi yango ke padding na katikati wana topesa yango tofongola yango na katikati wana 10 pixel et puis oyo pe tofungola yango pe 10 pixel. Soki na fini oyo na sauvegarde wana nazongeli yango moni sikoyo ekomi mwa monene na kati wana. Tokoloba pe lisusu ke caps c'est-à-dire so omoni awa ekangami makasi tokopesa mwa caps tomonaki déjà caps eza banini ba espace wana tokozwa wana na kati entre les éléments topesa yango caps ya 15 15. Soki tozongeli awa to relancer omoni sikoyo mwa espace na kati wana baelema eza na mwa espace minene. Soki okopesa pe mwa soki olingi mpe okopesa mpe mwa couleur awa ça dépend. Bon, nous sommes pas wana toko concentré kaka na ba oyo. Ok, awa sikoyo omoni toza na mwa quand même mwa distance wana, ce qui est quand même bien. Soki olingi ke texte oyo ekoma na kati wana, c'est-à-dire ke tokokende boye okozwa texte oyo ou bien okotya babiloko oyo na kati ya elema mosusu tokotya boye na kati ya elema mosusu div mosusu eza div mosusu okopesa yango classe toloba ke contact form container sikoyo topesi tolingi topesa yango sikoyo yango style mosusu awa likolo awa c'est bon. Contact form container tokoloba ke max wide e 600 soki tosauvegarde oyo tozongeli awa omoni sikoyo babiloko to ekozala na kati ba texte tolingi te ezala bongo tokotika texte yango moko relancer yango omoni sikoyo texte wana ekomi awa. Bon, ce qui est bien tokozongela na media query na ba prochaine vidéo tokomeka tozongela ba media query c'est-à-dire que ba différents screen size soki omoni awa soki okei na nini ya moke mpona bagrid ezosala parce que nous avons déjà fait ça eza déjà bastyle eza déjà wana oyo bagrid eza déjà wana mais soki otali oyo ya contact soki otali ya contact eza pe wana oui, ce qui est bon c'est-à-dire que ba style na biso ezomarche eza bien. Je crois que oyo eza bien mpona contact form oyo etikali eza footer ou bien footer soki olingi obenga yango bongo. Awa sikoyo tokozongela wana tokozongela sikoyo toya kosala sikoyo footer tokozonga sikoyo toya kosala footer mais ça c'était complet eza complet mpona contact form sikoyo application na biso ezwi déjà forme soki omoni tokomi toza na navigateur toza na ba à propos awa IT service bien section ya service et puis na contact form awa etikali eza nde footer. Ok, sikoyo kosala footer soki totala nanu oyo footer toza nango awa moni eza kaka mwa eloko moko boye eza vraiment na babiloko ebele te très simple ya kosala nanu mpona badebutant. Tokokende awa topesi tokoloba awa ke footer section topesi yango kaka footer tag soki zongi awa na browser beta footer
HTML footer tag. HTML footer tag yango yo. Ce que tu peux me va okozwa pe moi idée à footer. Ce que footer nalingi nalakisa soki kosala mwa omoni copyright copy oyo signe oyo kosala yango kosala signe wana donc kosala end point ou bien signe oyo ya e na anglais tobengi yango end sign topesi yango boye epuis na copie na semicolon point virgule soko yango directement ekocréer signe wana mais eza pe na ba icon tokosala ba video normalement il faut totya yango nde na note et permettre biso oyo biloko mosusu tokoloba awa me tokozongela yango vraiment te soki okosala pe commentaire olakisi mpe ke to expliquer baelema ebele oyo tozocouvrir te ça sera bien ke orapele biso ke des fois tokosaute kaka tokosi na babiloko mosusu ekozala avance mais oyo babiloko ya mike mike oyo eza important mpe eza bien kolobela yango sikoyo topesi kaka footer epuis na texte ou bien paragraphe awa paragraphe topesi yango texte awa soki na sauvegarde oyo kaka nazongeli na browser na relance omoni oyo toza nango bon tolingi topesa foot oyo classe mwa style tokozonga awa na se tolobi ke futa tokopesa yango kala couleur tolobi ke background tolobake background noir totya kaka background ou bien couleur ezala ya noir texte eza ya texte eza ya pembe epuis na padding topesi padding epuis tolobi ke texte eza en centre eza na centre soki to sauvegarde yango ça c'était très facile moni ndenge tozwi footer awa donc application na biso eza déjà awa complet soki omoni awa eza na babiloko mosusu ya javascript peut-être omoni ndenge wana baanimation ndenge ezosala wana il faut totya ba javascript mais tokotya yango javascript awa sikoyo te donc il faut nde tokota d'abord na toyeba tokota na javascript na cours ya javascript ça peut nous prendre peut-être 1h30 mpona kocompléter. Bon, mes chers amis, awa tosilisi sikoyo mwa site oyo toprometaki ke tokocreye mwa site ya moke mpo totya ba expérience na biso na vraiment en pratique. Bon, prochainement tokokota sikoyo na mozindo ya javascript. Bon, wana tobanda sikoyo makambo ya informatique ebandelaka nde wana. Oui, makambo ya okoma na monde ya kocreye baapplication babiloko ebele ebandaka nde na javascript ebandi wana comprendre sikoyo comment manipuler babiloko ebele okota bapython okota bajava php ou bien php okota babiloko balangage ebele bach babiloko ebele sikoyo oyo ezalaki mwa début goût avant goût tokota sikoyo na goût komange te kosabonner abonnez-vous massivement partagez la vidéo avec les autres kombo na ngai Shabani Muswamba et awa eza RDC Simple Tech tomonani na mbala ya nsima merci beaucoup.